là où je parle maintenant avec mon akifora. C'était ton gars, mon frère. C'est le préfère. Joseph Kabila. Yende mutu anga koisa mbujumani. Baza na ba généraux mibale ya Angola na moko ya Zimbabwe. Tala bango bourgeois ba préfère vous en avez besoin yangwana. Et c'est comme ça que Mouzé Kabila okanga Joseph. Mouzé Kabila kanga Joseph plusieurs fois. Ngada mwana matete na bota mina matete mais Félix a muté mama made. Otu na muté na ba Félix yani. Taba na vi caoutchouc, tala ma caoutchouc. O sombu le betibwe. Piscine it. Rivière mabochi ngwana. To bina béton. Ma pango matitalo. Bande gotoke na Parlement, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Elle est exaltée. Félix a commis roi. Tout le monde a royaume Congo. Félix a commis roi et roi. Pas pour une Félix, qui est le roi Nada. American Dream. Dispensant chaîne Investment Group. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pas 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispensant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un apport pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à ban. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pas 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispensant chaîne Investment. Lotaka Music Band International. Mbote cher internaute, mbote ba congolais à bonne qualité, bienvenue sur Tindika Télévision avec magazine Nabino bien sûr. Soko monité kondimate, molobeli Nabino yo Saint Thomas, Buka Mona, Buka Kwekila. Merci déjà dans la grande équipe Refek Kisombe, Junior Kapaya, merci nenge bozale belé, Yope congolais. Il y a bonne qualité, au vanda ki okutana le bako okutana nga boye. En tout cas, tous allez ensemble. Merci déjà na maman Yohan depuis Bruxelles. Merci na Venara Tumbakole Chaya Mama Laurence, Léon Monzadi, Maurice Toko, depuis États-Unis, pourquoi pas Nicolette et moi si Pembe, parfait de bonne odeur, c'est de la Kazadi. Il y a Jean Thomas Kazadi, Bazan raté, Tozali ensemble. Basangolelo, Ezali, Yandenge, ba révélation, Moko Ezali, en tout cas, tu solo la Romain, avant tout, Banda Moko Dambo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Azalaki, hier, Nangola, na sommet. Union africaine, Union européenne. En tout cas, les gars qui n'ont normal, n'a retiré des photos déjà. Les bolana, na bomo na ba photo, les gars qui déjà na Kinshasa, Aza déjà la biso. Conseil des ministres, moi, je suis les gars, moment où on a réalisé vidéo, donc, on a vendredi passé, conseil des ministres contacté parce que mon Zambo Kazaki n'a pas visiteur, il y a haute gamme, il y a marque, des marques, Emir, il y a Qatar, ticket de biso polémique il y a $21 000 na 2 milliards de dollars na kati ya Kigali. Alors repesi polémique to moni na ba réseaux sociaux ba congolais ba fongoli misu minene ba ko tonga mboka na bango moko lokola mboka ba musu ba ko kumisa mboka ya bapaya sous prétexte que soki ndenge mais ya munene ezali kaka ebokanga ke boza komona bino moko ndenge bato ya M23 FC baza ko sala ba conférence de presse ba tweeter que des zongi au moins à travers ba tweet ko to ebeli que
compte na bango biloko na bango nyonso basalelaka ezalaka nde na Rwanda. Donc le masque commence à tomber. Alors baza agité ndenge boka wana o ale lubibo Karimine siko suka nango mwasi wana oyo bomonaki azo interview nanga d'abord wana o makango wana ngana oyemoko abimisi lisolo ya lokuta moko na moni bato musu balango na ngo ba pe kolanda yo Emiri ya Qatar tango yaki na kati ya mutuka tango bazolongwa aéroport ti bakoma na oya Emiri ya Qatar a sandi 2 fois na kati ya voiture et que mutu abeti lisolo yango chauffeur ya faci et que chauffeur ya faci azaka kokangama bandeko nayebisaka bino ke bato bakobanda koyela bino masolo ya lokuta oyo akokwela mutamu na bango puisque eza bapoison rwandais italien nga nasengaka bino kaka eloko moko bolingo ya Congo na ya bakongole me bozala vigilant lisu likolo lisu parce que monguna nayebisi bino kakangi mote po baondima te ke mais comment Tshisekedi akomi koganye biso bobo kaka bakolibe babetaka waza civil obo na boye mais tokeyi koyeba lidusu place de kambo ezalaki ndenge ezala na bakopanyanya pero loire likambo expliquaki bino wana bato bacomprendre te akomi kosatake na bato ya FCC tina ezali avant to bandela bino babilili tobombeli bino mpona lelo en tout cas nakokosa bino te IDPS en tout cas préparatif ezali congrès ezali balobi ekorate te kozala du 10 au 14 mais nga nalobaka na bino soko omoni te kondima te eloko nini bazolinga basala eloko nini bazolinga bachange tokozela yango mpena moment opportun oyo babengaka vivra vraiment mayon je crois ozo comprendre ngai eloko nini na nini naloba mais likambo mosusu ezali awa ezali ke Tshisekedi ntango azwaki pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton ezalaki vraiment bato mosusu bazalaki korapele ke Félix kobosana te papa lobaki le peuple d'abord mais le peuple a komi na ras-le-bol le peuple a s'exprimer awa tozali na matete nakomi na matete ndeko bolanda ye aza congolais asiliki asepeli te akarikature Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi image ya moto ya motema mabe Tshisekedi amotema mabe Tshisekedi amotema mabe soki peuple sikoyo akomoloba Tshisekedi amotema mabe eza tina ezali mais tina motema mabe ya Félix moto azoloba ye moko akoyebisa bino eloko nini amoni mabe epai ya Félix no comment Junior Kapaya tindika biso na toka ndeko ndenge nini azosilikela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pourtant yaza peuple congolais mais Félix asali ye penda nini tindika biso oui Félix amutema mabe moko Tshilombo Tshilombo amutema mabe Félix naki na Congo po abomama nde Congo ya solo nga aza mwana matete nabotami na matete mais Félix amutema mabe otuna amutema mabe Félix ya nini taba nde azwi quartier talama quartier aya kosombula ebeti bwe piscine rivière mabochi yango wana tokomi na beton mapango emati talo bandeko toke na parlement na assemblée nationale assemblée provinciale élection eza te Félix akomi roi totoki na royaume Congo Félix akomi roi ya roi baboyi ne Félix kende na Rwanda ata kende ba Rwanda merci mingi Junior Kapaya na bandi ke sali plaisir na bato belé baza branché na minjo kutika ngai ka bona minjo na loba asepeli akoti mbala moko vraiment to pesio mbote ndenge ozolanda biso na kimia surtout que tango na yo na ebité alors bato nyonso bayaka na ba vidéo na ngai kutu na ngai papi ka moi si lelo na répondre bino ya kokomate mais verbalement papi ka moi si collègue na ngai muninga na ngai mingi boyebaka ngala ye mais ça fait un bail papi ka moi ça la ressource na tindika te bakabwana collaboration na bango esidaki akenda banda kopumwa na mapapu na ye mais na minute nde na loba boye SOS pour papi ka moi si aza malade ça fait 2 mois nanu na ke na moni ete mais sango naza nango bayebisi ngai asali AVC ça fait 2 mois ndenge bokotune wana bomona ete aza malade mais sango malamu ezali ke akotaki hôpital abimi déjà aza en plein kiné mais il faut na kende na mona to solola bongo na ela bino
sango ya makambo na monaki. Mais ce qui est bon, na benga ki moi si nae a confirmer que oui, papi Kamwasi aza kobela. Alors, tout au long émission, na kopesa batu numéro na ye, na kopesa numéro na ye, batu bali ba contact na moi si nae ba o mingi ba ya na ba vidéo kutu na nga eneni papi Kamwasi opi papi Kamwasi amona na te, et voilà donc ce qui va arriver. Bande konanga ba Congolais année 1998, un certain 2 août makambo salama na Congo na biso à travers ba Rwandais ya RCD Goma ou baza ezaki composé na ba Rubero ba Nyarugabu ba Bizima Kara et consort. Maintenant eloko nini ndeki na 98 le 2 août Musée Laurent Désiré Kabila va veille 2 août a bengana ki ba Rwandais o bazala ki antoka de ba Rwandais na ta bakendaki bango nyos tuté moko na bango atikala ki boko kali solo à travers vidéo na otche na bino lelo moko ngo to bengaka Joseph Kabila nzokande to beta masolo ke tant Musée azalaki na pouvoir akanga Joseph Kabila ba 2 ou 3 fois pour la trahison mais lelo obokoyoka ti boyoka RCD kanga Goma ezaki ke bato ba utaki Rwanda bakangi Goma te ezaki bango ba Rwandais pe muto pesaki ordre Goma ekoya ezaki Joseph Kabila ti bomonaki Jean-Pierre Bemba azwaka kisangani bayaki kana cadre à complot na bango et comment qui peut fo mbujima ekoya muto alingaki siko okipe mbujima na otchela binoye kombo na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndoyi pena valable ya fait Etienne le patriarche bato IDPS boko la nana muto makamolo ba révélation ezalia muto ndazo yebisa biso ke ye depuis 98 99 a découvert déjà que Musée Anani Joseph Kabila azaraka mwana ya Musée T. En tout cas pour Hollanda eza moulai tellement ngai na réduire à travers kapaya zelangai ba partie essentielle o ezolo ba mamboleka na Goma na nazaki a complot bisolo ba bete na Mbujimai na ba généraux angolais na ba Zibamboye na ndenge ndekwa kamwe ke tebele mwana Musée mutayibise te achawe mwana Musée Olive mwana monga fula akwela pa ya Bijan nyoso wana toyoka ngutu na tindika benga baninga baya bakota tala matière yango yoka lisolo ya Joseph Kabila ngo bomoni ngai ta na yoka na bina za surprise te komona epeka na ngamba batwana parce que ye Musée azara na tata na tata basomba ya kosomba kapa ya tindika biso bamona mwana mboka nenga yambi confrère na ngana mutayambi ya confrère wana azara ka mutaba investigation makasi to moni le kwa kitoko photo ila pe bino bolanda to za na ba égoïste te vérité yango to bombela bino te landa to kutana juste après na Congo soki eza na bato bayebi Joseph Kabila na kotangelo 3 à 4 personnes 3 à 4 personnes bato bayebi Joseph Kabila 3 à 4 personnes les restes nio surtout mona bato bachaka makelele ba communicateur balobaka biloko ezanga tino rola pius robaka ke ayebi Kabila nani l'autre c'est Jean-Marie Kasamba non bayebi Kabila bayebi Joseph Kabila mutayebi na Congo baza 3 à 4 personnes 3 à 4 personnes ne mutu bayebi Joseph Kabila les restes nio so tika la ezaba mascara bayebi OK to sumu taliboso Kengo Wadondo to sumu tami balé général Ozana Katanga, comment ça s'appelle encore Edi Kapen. To zui Francis Kalombo. Mutu mususu asuka yebi eza Jean-Pierre Bemba. Tout comme Olive Lembe a yebinga soka moninga obenga na kombo nanga Etienne Tshisekedi. Donc te yebani yebani penza. Olive Lembe na yebi na monga fula. Olive Lembo yebi na monga fula tant que petite sœur à quartier. OK. Na monga fula azovande pas Bijan. Petite sœur ya Bijan. Na monga fula so tunu bana monga fula bele ba yebiye to banda ko benga mwana mundele ou mwana popi parce que azako loba mingi te azako teka na boutique ya Bijan na monga fula boutique mo zaka na kombo ngo boutique yebo. Voilà. Joseph Kabila le 2 août ba journaliste nyo surtout basalaka musala na bino ata journaliste moko te posa question na posa question na lingaka
koloba loko mingi na chaka mingi Jean-Marie Kasamba parce que ami chaka loko la journaliste likolo. Jean-Marie Kasamba tant que journaliste. Oui. Amekana ko tuna le 2 août. Goma etombaki ndenge nini? Ba rebelle ba utaki Rwanda ba koti Goma. To Goma bakanga yango ndenge nini? Na miracle nini? Expliquez biso. Le 2 août 1998. 98 Goma est tombé. OK. Goma est tombé sous musée Laurent de Sous Laurent musée de Goma est tombé ndenge nini? Botuna batunyo surtout. Tous les journalistes, je vous mets à défi. Journaliste moko ko bimisela ngai. Émission na ye à sala pour na guerre RCD. Akatangli boko. Bimisela makambo. Le 2 août. Goma est tombé. Sur ordre de Joseph Kabila. Sur ordre de Joseph Kabila. Sur ordre de Joseph Kabila. Le 2 août. Tembe akende ko porter une plainte na prouver. Na zotange loba kombo. Musée Laurent de Kabila président. Président. Mwana naye Joseph Kabila. Alors, il était chef d'état-major général terrestre adjoint. Non, adjoint, il y a une force. Adjoint na yende zalaki munene. Munene. Oui. Maintenant, sur ordre naye. Sur ordre naye. Il y a lobby qui est. À lobby na, je précise ici, devant toi. Ezali Major Ondekane, commandant, il y a 17e bataillon. Nde balongola awa na Kinshasa, batindi Goma. Akomaki commandant ya ville Goma. Oui. Sur ordre de Joseph Kabila bengi. Alobi naye banda lelo boko tosala sous ordre ya Kinshasa te. Oui. Bozui Goma en otage. Goma ekomi ya bino. Soki ozana tembe boy bisangai rebelle ni na uta Goma koti. Donc le 2 août 1998 RCD na Goma bakotate. Mais basoda na biso nde bakangi. Mutakanga yango basoda na biso te mutakanga yango Joseph Kabila. Joseph Kabila na Kinshasa bengi Ondekane. Ondekane yango il est encore vivant. Mutakanga RCD mutabanda RCD Goma. Il était major. S4 na ye tango fort. Ils sont là. On a bakolanda une mission pour ça. Ils sont là. Ils sont vite. Nzoto malili. Nyako tangelo bakomona bango nyos. Bango nyos tout. Etienne. Mais je te dis. Oui, parce que ça monte. Na yebi sur makamo même yo mo tikala je non na yebi yango te. Fongola ba page. Ondekane nde butakanga yango. Ondekane nde mto kanga Goma. Ondekane kangi Goma. Oyo nani tipo nani ako comme président ya RCD Goma, comment il s'appelle encore politicien oyo aventura utaka poto. J'oublie ça. Arthur Ngoma. Zaidi Ngoma. Zaidi Ngoma. Zaidi Ngoma awutaki poto aye. Nani babengie na Rwanda ndi bayana ye. Bakotisi epai ya Ondekane. Ondekane kolongwa na ye Ondekane na pete ya major akei Rwanda. Kozonga na ye na Rwanda nde alati pete ya général major 2 étoiles. kolongwa na ye na pete ya major alati pete ya général major de major à général major. Donc sauté colonel full lieutenant colonel yo ka bango nyos ne bazawa balata ba pete soko na kotango ba nyos RCD Goma ba pete bazana ngo butalata bango pete wana ya général James Kabarebe. James Kabarebe tango babengane na Kinshasa awa. Okay. Akiti na Goma. Nda kuti déjà Ondekane si akangaki. Ondekane la muka na tongo asali si parade. Bengi si ba soda nyo sota termi si bango abi ba soda désormais toko ke aso Joseph Kabila te. O non salingi ko yo ke la ngai à l'équipe o alingi ko yo ke la Kabila à l'équipe. Une vingtaine de militaires ba nga ba cha mutu makase abeta bango masasi sur place. Abongo bango. Abongo bango nyos. Ale batinu so de pesi bango banga bango nyos batosi. Batikali wa. Et combien RCD? RCD go. Tommy tu na question moko on est quand même des intellectuels. Tommy tu na question. Ba Rwanda ba kotaka to gombe mitong etomba ndenge nini yango moko. Mutakanga yango Ondekane. Mutakanga RCD Goma. Toleka. Gombe tombe. Goma ekoye. Mose Kabila bandi ko s'inquiéter. On s'inquiétait tous. Azo bateke pembe na ye. Muto azo sala buzo ka sala pembe na ye. Wana mwana na ye. Ndazo boma makambo. Mwana na ye. Donc le vrai pion ya Rwanda zaki wana. Na yebisi OK.
Moi, je connais Joseph Kabila tant que moi, na musée. Ce que je te dis ici, c'est vrai. Non, tout ce que on a tous les cas, tout le monde. Tovandi, je faisais mes affaires. Ma camarade, il s'est fait que en 99, camarade, on a dit non, si c'est que dit n'a besoin de tout comme un bougement. Avant ça, il me disait toujours que non, il faut qu'un bougement est tombé. Si un bougement est tombé, Moussa Kabila a besoin de Kambosa. Le bougement va tomber. Pouf, Kisangani est tombé. Jean-Pierre Bemba. Akangi Kisangani. Jean-Pierre Bemba. Akangi Kisangani. Akangi Kisangani ninguni. Mutozaki sikana Major Sawa. Kisangani. Major Sawa Congolais. Congolais ndakangi Kisangani. Azu Kisangani apesi Jean-Pierre Bemba naba Uganda bakoti. Ah Congo. Yoka ba trahison de Salema na mboko. Major Sawa. Yoka makambo nzoto malili na Congo. Mukuru na ozo lokola na bande mission to ko na malema pesa mulai. Makambo ko bana ko bima na émission yo, je connais. Je connais Joseph. Je connais Joseph Kabila. Bateau avec ses coups. Yoka Kabila et ses coups. Je connais Joseph Kabila. Aïe 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 aïe. Les vérités cachées sur Kabila. Voilà. C'est fait que Jean-Pierre Bemba Tangi Kisangani. Naba Sudanae. Babandi wana. Jean-Pierre MLC Banda na Kisangani. Na 2009, hein, si je ne me trompe pas. RCD Bandi. Et MLC Bandi wana. Non, ils ont en décembre. Parce que camarade wana ka webisanga jour à fête. Ils ont le 25. Fallait tout qu'une fête moi camarade na mo boye comme na Guilain, fallait tout qu'un anniversaire na mo boye le 17 janvier, le 17 décembre. Ils ont le jour moi quoi. Et puis c'est bino moni na ça la proposition moko yo faut que ndokanga mbujimai. Yo ki ndokanga mbujimai. Yo kokuma président na mbujimai. Mwende toche nani zaidi ngoma na Goma siko toche Jean-Pierre na Kisangani. Jean-Pierre azomata vers Badolite yo okende kovanda na comprendre. Oui, allez-y. Yo okende okanga mbujimai. Ah, quand il m'a dit ça, na moni yango suspect. Na ego ebisa camarade na ngai. Abina non. Mona kifwa. Tito. Na ese moni ndanga zabu. Mbujimai ezo tomber. Mbujimai ezo tomber ngase oui, mbujimai ezo tomber. Soki bosali attention te, mbujimai ezo tomber. OK. Muto bazo proposer que nokanga mbujimai ezanga. Wow. C'est vrai ça. Si tu as vu message de la commissaire Ango, papa naye. Musée Kifwa. Musée Kifwa a vu message de la commissaire Ango musée. Musée a dépêché Charles Lokoto, a commissaire gouverneur ya Mbujimai. Bobenga Charles Lokoto, botuna ye akoma gouverneur ya Mbujimai, ba yebisaka ye mission na yo eza ko empêcher batu oyo bazoya ko koisa Mbujimai précisément. Tshisekedi. Balingi bachanga contact na ye. N'est-ce pas monté. Moi je ne travaille pas. Bon, à l'époque je ne voulais pas makambo politique, armée, je ne voulais pas de ça. Abinaboy. Tovandi ka ne mamonga zalaka. So tun Charles Lokoto yebisa bino. Charles Lokoto. Kaka mako mutetela waza. Akoma kuna babengi akoma gouverneur babenga ye na butu na tongo batie mama gouverneur pa musée. Tshisika. Mission na ye empêcher Mbujimai ko yate et précisément muto ko isango batangela ekombona. C'est fait que bachanga contact je non. À l'époque dans les gens bambango nanga je faisais business dans la ligne biloko nate. Il s'est fait que comme en 99 un jour
camarade na bengisinga non non to koma mbujimai to zana cop moto sa to ko mbujimai mwende bini Non, allez-y. to ko mbujimai vandi oh non yaka to ke skuta na batu mo fala ki to solo na ba on le solo na ndo betelo na kina ah ça va lokola tito yebisa kingai mutu nino azoyebisa yo ke boko isa mbujimai yebisa ngai comme ça na pesa bon en tout cas ba yebisa ngai na za la près ba okutanisa na batu so ba kutanisa na batu na ko yako yebisa to comme na mbujimai non je suis d'accord chose grave to comme na mbujimai na butu wana toke na réunion na kati ya réunion tozokota na kati ya salon na koti 4 personnes. Joseph Kabila, général angolais azaki mibale ba généraux na général moko zimbabwéen donc tokoti batelemi bapesi biso mbote bavandi camarade on a présenté non c'est le président Tshisekedi que je vous avais parlé. Joseph Andaro ba français ti ba on a musubi Andaro ba français ti mais zimbabwéen moko na angolais moko babandaki ko ba français moko buka na kotengama ils étaient obligés maintenant et ko ba anglais donc le quoi na bandé pe ko ba anglais mo ke à l'époque no ba anglais vendeng non you see I was tell you it's him the boss I can come to working for you talieti bideko yo miminga poto sala réunion bangonde bakozala basoda nanga ono ba ono si bazala basoda bakozala basoda na disposition na Joseph Kabila ako appuyer yo mais yene mona muzet mais c'est me dit nana biso kaza mona muzet kama yo tu sais mona muzet les lots changer de choses don't worry my friend don't worry un zombie-giste. Oui, mais ça c'est grave. Ça c'est fort. Oh, ça c'est fort. Ça va okay, on a parlé. Ok. Enfin, j'ai dit non. Nandemi proposition à Bino. Très bien. La gouverneur, la rebelle na mujimai. Parce que Balouba pas bandi mayo. Il faut ça Le fait que comme on a Tshisekedi dans la télévision, en plus il faut dénoncer Mouzé Kabila, Azamutumabe, Talanenga Kangi, Papa Etienne, Azongisi na mboka, Talanenga Zono Kolabiso, Talakutuba Diamana Biso, Ndazo Zozo que nous bunnerons la guerre naé, parce qu'à l'époque vraiment Miba moutessa la guerre. Miba moutessa la guerre. Très bien. Ce qu'il m'a dit, oui, Tikanga Makasha Benanga, l'histoire se répète. Omone loko kalonge mulopo asalaka nde loko yozo sala lelo okoleka na télévision ebisa bande kona yo mais c'est bon d'accord mais il faut que l'on attend oh non tout suite préparé nous c'est déjà prêt yo koleka lobe ngabe non faut que l'on attend ngana za na famille pauvre famille nga bazana Kinshasa ngam tunele saka bango soki ngai na bimi déjà rebela muza okanga bande kona bazakuna bango ikuma problème. Je mérite que n'évacuer nos bandes konanga. Oh non, on va s'occuper de ça. Non. Je ne peux pas le faire sans pourtant qu'il y ait s'assurer que famille n'angaille. Balonga Kinshasa. Ah bon, ça va. Dans ce cas, toi, tu restes ici. Ah ben non, je le ferai pas. Ce que beaucoup pour nous, maman n'angaille, akoboya. Bande konanga akoboya parce que bako ni bateke ngana ko selwana. Il faut ngamo kona sala na convaincre bango pour se remettre bango. Ah d'accord. Bon. Pourquoi hier il y a pas na biso bien vous venez chez moi mutalaki sangai mutaformanga na espionnage zaye on ngana ngozabo ndeko Stéphane soki na bibi na robina yeba place oza comme donc certains na bango téléphone ndeko Stéphane oza place tel vana mutu tel longwana na ko banda ko non na yebi mosi na yo na yebi bana na yo na yebi ba camarade na yo na yebi ba kamuno nyos tout bon azarki ma casse l'information. Il me dira oui, tu es vraiment sûr que maman m'a oui, je sais parce que 2 personnes aussi américaines à Boya. Ah oui, ok, ça va. Zana kimi ngana kita na da omata. Kozonga na nga Kinshasa.
C'est là où je parle maintenant avec mon akifora. Et puis tonga binaye, mon frère. Et puis ça le preuve yango. Joseph Kabila. Yende mutu anga koisa mbujuma. Bazana ba généraux mibale ya Angola na moko ya Zimbabwe. Tala bango bokozwa ba preuve bozana ngo besoin yangwanga. Et c'est comme ça que Mouzé Kabila okanga Joseph. Mouzé Kabila okanga Joseph plusieurs fois. C'est comme ça que Mouzé Kabila okanga Joseph atie na kashomoko boye ezaka hôpital na palais de marbre na sewana. Kangi atie ko. Ba ekolongola ba Zimbabwean na bangolais na mbujimai. Bazo se ba Kinshasa, ba ekotinda ba Namibien. C'est de là où je comprends que Joseph Kabila zaka muta sérieuté. Zaka muta sérieuté. Na ko vivre. Il s'est fait que token mambangu na 2001 Moussa Koufi, Joseph Kabila comme président. Or Joseph Kabila garda déjà dans on a contre sans les savoir. Moussa Kabila comme Joseph comme président. Na ko vivre. Tozaka na camarade moko Seguin. À l'époque, il était capitaine. Azaka S3 et bâton PM. Seguin na kovanda. Nazaka camarade ya Alamba. Ngai. Bon, le fait que nazaka na moba camarade de Belen armée. Alamba yebisanga loko moko o tilelo na bomba. Omoni likambo bato bazosala sauver le Congo. Ngana zana facilité ya kopanza sauver le Congo. So na lobby démo. Mais so na lobby yango faut s'assurer que nous avons la protection, nous avons la assurance quelque part. Au cas contraire, maintenant surtout le barali comme Joseph asuka kamabe. Maintenant sauf personne. Na obati le solo boteti. Anga sa mutu makasi na Joseph. Ah, Boteti, je connais Boteti. Joseph Alongo live. Récemment, ministre de la Justice, Assel Moutouma Kassina Joseph, il se retrouve. Joseph a dit comment est-ce qu'il a manipulé le Congo. Acha, ba pionnaire, la justice, na armée. Batouana nuance aux hommes, ba comme ba pesa na ba identité ba pesa kariza ba ngote. Na armée na justice, ça ba ngote. Ba magistrat na biso belé. Justice na biso ezana makamoko impossible. Le quoi na yebi Joseph Kabila très bien. Il faut pas na le babilo mususu oyo ya ko énervé. Akobenga batu na yewa na bibo salabu. Na profiter na bisa na Jean-Marie Kasamba. Jean-Marie Kasamba so la émission, le baki une émission moko boy na garçon ya mutetera wana. Robi mutokanga Vital Kamerhe Izalaga Félix. Jean-Marie Kasamba, je t'assure. J'ai même ma main à couper. Mutakanga Izalaga Félix. Mutakanga Vital Kamerhe. Même yemo Vital Kamerhe na procès na banako babi bazoluka ngate bazoluka chef de l'État. Je pense que ma vidéo les vidéos existent ça. Chef de l'État lobby na conseil de ministres muta soulevaka likambone zalaka ministre de justice tunda watunda. A lobby il faut tout à comme Vital Kamerhe. Problème à Vital Kamerhe zalaka nini? Vital Kamerhe akomaki na tantôt plus tôt. Akomi ko senga na fachi que non faut kolongola FCC à Panza. Il s'est fait que Joseph habite moto faut kolongola pembeni ya fachi parce que Joseph tatinda ke pembeni ya fachi. Joseph a besoin de l'ongolais. Tant comment changer? Jean-Marie Kasamba, ministre de la justice de la Kitunda Watunda. Ministre de la justice après Kobimana a bengi procureur général Yamatete. Pendant temps, on va comme abadoute.
mutu apesa ordre Joseph akitisi yango epai ya ministre de la justice akitisi yango epai ya procureur place bakangela Vital Kamerhe nyonso oyo etikalaki wana ekomaki danse mais mpona koprouve na peuple congolais mpona kosukola bango mutuna oyo olobaki ke président de la république aza lokola léopard atakaka na nsima aza lokola non c'est pas ça. Président de la république qui a fait que Vital Kamerhe est en prison, il était encore en prison. Président lobaki que Vital Kamerhe akozala libre un jour mpe akozwaka rôle moko ya monene na Congo. Je pense que les journalistes sont bien mission moko na Christian Lusakweno. Voilà na Top Congo voilà. Donc c'est pour te dire que non, le président n'a rien à voir dans mon bois. Alors, histoire nangai eko banda makasi place wana. Il faut pas trop que ça président na ba mamuna biso alukota ke non. Joseph Kabila magabunyo sumtalobaka. Alandela ngo la loupe. Joseph fazana filature moko impossible. Muku navana nete muku nakeko tuma la Joseph. Muku na misele mutakala chiro bawa. Akena vana na prison. Ba montele makambachi bola nyos. Bakoti na prison. Non. Ba tu nyos tu basala mutuma kasi na Joseph. Ba Joseph abetaka bango. Mais Joseph azali bana. Joseph azali sauver le Congo. Na obete bino masolo Joseph Belé. Pena wese bino ke ce qui chef de l'état ba service voilà ni loko parce que Belende bazana ba ibinga très bien. So balandi loko bébé c'est le chef de l'état que ce que pour assurer kaka sécurité nanga na opanza sauver le Congo à Joseph. Même Joseph il ne sera pas libre. Joseph faza mutu faut pas à la libre. Il ne faut pas aussi longtemps que Joseph kozala kotambolana Congo etikala jamais kozala en paix un jour. Même to signer banane combien de muki et ça la parce que Joseph azana armée ya makasi azana filature ya makasi a espionner biso partout infiltrer biso partout agent double Joseph aza na 2001 Joseph président et c'est fait qu'un jour tu vas venir un camarade douana c'est gain tu vas ma solo c'est gain bibike makambo Etienne Kabila a sa l'émission à l'obike Joseph Kabila za Rwanda en 2002 c'est bien tant que le bien on a 2002 tu vas venir c'est gain et c'est gain est-ce que bibike Joseph Kabila za Rwanda non oui Jean-Louis abetelanga les solabi Joseph Kabila za Congolais. Ah c'est vrai ça. Ah ça va to beti masolo to gina sa bière kabwani lobi no na tongo sega ko kanganga akanginga ameminga tina baton pem avande singa bando sambisanga yona na yebisa kyo ke Joseph Kabila za Rwanda. Oh biyo landa kite Etienne Kabila lobaki yango ado yo zana Etienne Kabila yo bakomono lisusu te komona ngali lisusu te oui téléphone bakomono lisusu te akasa ko on tije asambe singa sisi akotinga na bureau na yakangi abimake oh avanditi to basambe so sisi bakotinga na bureau bakangi akei avandi na katiti ba 0 heure quelque natalaga c'est gain ya fongo les portes ba bimisinga bobeta yefi mbuti ya kukufa bobeta 500 cordelettes ya kukufa babeta 500 cordelettes ya kukufa ti kukufa mon frère babeta nga cordelette tina ne vanwe na kufi na se vanwe na kufi basa sire ke na kufi bazunga bake batikinga na hôpital ya Kankokolo bake boche na morgue na kota na morgue boy neko la mkona malilo wana
nzamba za munene okosita mbula mukina malili malili wana na Suzuki na ko beta porte ofungoli pa bimisinga kena ngai bachenga press moko mwasi mwa zalaki wana mtaza ko traiter aya kutsinga koma bako sala mutu don zoto mobimbe zoki eza na lieutenant moko lelo koma colonel Jerry il est pas azaka na auditora mutasambisa dossier wana akangaka sege babeta mafimbu ketapalide ayeko lamuka batetenga ayeko yana tongo na mutuka pozo ya ebembe na ye bakende kobwaka parce que mutaza kufataza kuna baswane asa vie et puis vertige il entre comme ça kutinga bazo sone bibozoe bazio babimisi ngai bachenga na mutu nazaki na bagarde pana ngai nazaka na bagarde na ndosa la rotation 2 jours bapem 2 jours bapolicier azwinga ezaki tour bapolicier tina ndaki to liwana yo kaka polo bake Joseph aza Rwanda derrière yoko toza Tshisekedi yoko saka mwana ya kifa parce que je me promène avec bana kifa on était toujours en famille yoko saka mwana kifa lelo ko yoka baina ngatina ndako comme ça ndako bana solo na bien bato kabila kabila sana pouvoir moko ko ndimate ah bon na robeto li solo eza mulai to continue so to continue to kosa 2 jours to 4 jours to takali solo place to suka to kati na bokoza ba numéro na ba numéro ya makambo ya somo to le gars na komi wana c'est un PC ordre ba mema biloko nyoso tu ya ndako pana ngai ba gumbela tapi ba rongola na pandil ba rongola tout so botuni batuna regini na veni miabi numéro 1 na miabi numéro 1 ouais je connais miabi tout sauf rien akena azunga bazungisa na mutu ba policier bazaki sur place ba monango mystique bayeko benga Tito bisiki non parce que pour nous na pesa ba policier non kotunde eza bazu mukonzi bakenae ba beti sérieusement mutu azokena eza mutu ka bapem ezali capitaine Segi le temps bazoya nanga po bakota na kankokolo c'est là où Tito azokota ndasova ngai Tito et Tito lui avec quel grade azakina Tito azaka colonel commandant district ok ya lukonga na kan fumula wana del ka je zakai taiko ya kumwana comment uko sana bui comment uko bete mutu tina point discussion bani bango mibale ya lo bino nazo betaye nazana ordre ya président Tito habite atoza ordre président na obenga IG Tito dinga benga papa na bango na esi zonga habite benga Jean-Louis ndi Tito ko benga Jean-Louis tango benga Jean-Louis je ne pas tu sais que de baringa bomaye bozelanga nazo milita otanga tebu de camion balanque zero ya nani donc ambassade ba peut-être ko la pembe wana ouais ibale ambassade de côte naï qu'est-ce qui ne va pas baramoko kimia côte ba yego zonga chenga na mutuka amemenga na hôpital akoti na ngalema na salaki à peu près ba 2 semaines na ko ngalema na ko banda ko zo soin na hôpital na ngalema on la sécuriser ko ouais même na pax na rompanga na pax azaki sécuriser na ba policier na batimi balé à ambassade de bandoza là na zui soin na sala 2 mois mon frère na baba kabo ya suba makila sana ke toreti makila kana makila à zui soin si quand ça pas tenu j'étais obligé à aucun de rejoindre soin na Afrique du Sud so tali awa mtu mona ba cross arme awa sona longole lobo mona ba cicatrice ba photo na ngweza
Jerry il est pas kuta comme colonel. Na monaka e tauna yaka zalaka na auditoire supérieur en Matete. Il y a pas ça mon. Oui, allez-y. OK. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. OK. Donc tokomi wana tauna yako mona que santé ça ne va pas, je dis OK. Dans ce cas, il faut na que nous soins en Afrique du Sud. Il y a que nous soins en Afrique du Sud. Pourquoi on a Afrique en 2002. 2002. Tous les contact na Jean-Louis à tout moment. Mutabana ko futé la ngai hôpital ko nezalaka Tantine Eugénie Chika. Ouais. La sœur et Papa Étienne. Ouais. Donc Navandiwana, c'est comme ça que naeko sikala kuna, naeko mosala belé. Il est toujours là? Non, Akufa déjà Eugénie. OK. Retour dans Kinshasa. Je me suis décidé à venger Joseph Kabila. C'est comme ça que on a eu Kinshasa. La commune à Kinshasa en 2006. Na Kinshasa. La commune Kinshasa na Jean-Louis a dit si tu veux ma bénédiction pour te protéger, tu fais ce que je te demande. Puis d'accord. Il avait aussi besoin d'informations na Kati, il y a service, il y a renseignement à Congo. Et c'est comme ça que n'a changé Combo. Donc la Combo tu sais que de Simbate, la commune à Combo ya Kasere Kanyembo. Yo. Balongolo la Combo Étienne tu sais que di wa Mulumba. La Combo ya Kasere Kanyembo. Si kono na zobalo segaza na bandundu. Tant seulement mababu ya mobondo wana segaza na bandundu. J'ai pas dit que non, il est dedans, mais n'importe quoi segaza na bandundu. Oh, c'est du vrai. Na bandundu comme qui? Comment on appelle? Comment on appelle ton père ma bandundu? Mais mon père Joseph ya Somo. Ah. Mais on a ça bino na kuna soka tele mi bodé na zana dossier ndena zabo nena yebo so na comme près na ko fungula dossier contre les sous parce que na rataliwa torture ezalo komoko atikanga na ba defo belé na nzoto atikanga na ba defo belé na nzoto bobeta eti ya kokufu na tsone biso atikanga ba defo atikanga na ba defo belé na nzoto Somo c'est game mutalia yi. Kagame assassin, Kagame aboma ala makila ba congolais na nzoto ndenge bomoni ngaya boy. Oyo ezali ko symboliser makila ya ba congolais et sopani trop 30 ans ça suffit. Alors après Charles Onana na livre na Holocauste au Congo, o ala kisi ndenge ba tuti basala ba préparer empire uma tuti ba ko boma ba congolais mais mbala oyo nzambe ana ngamu na biso livre mususu ebimi bolanda mini documentaire oyo yangonde tosisi nabino yango bongo tokutana après kapaya tindika bango sala plaisir na président Chikito Mushashino président Chimba Philippe Msangila na Qatar Jacques Mbuyamba na Chypre bango nyoso papa Maurice Toko Léo Munzadi ba se retrouver ba comprendre penda que no makambo faut ba benga kabana na bango o bazana histoire ya bien te ba ya koyoka ba eba allez tindika biso. Pendant que des experts de l'ONU écrivent des livres intitulés « L'offensive du Rwanda contre la RDC depuis 30 ans », chose étonnante, certains Congolais voient le Rwanda comme leur sauveur. Et certains Congolais acclament même l'armée rwandaise. Ils pensent qu'ils nous occupent pour nous émanciper. Détrompez-vous, hein? On n'occupe jamais un peuple pour l'émanciper, mais pour l'écraser. Si tu ne t'occupes pas de ton pays, les étrangers là s'occuperont de ça et toi tu deviendras esclave. Cette phrase doit rester gravée dans vos mémoires. On ne trahit jamais les sangs, hein? Après les livres de Charles Onana, voilà un autre livre de Judy River. Mes chers Ndeko, le temps arrive où tout celui qui a collaboré avec les agresseurs rwandais pour commettre les crimes soit puni. Aucun crime ne reste impuni. Congolais, Telema Ponamboka Nayo. Nous n'avons que la RDC comme nation. Que vous soyez à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays, lèvons-nous comme un seul homme. Défendons la mère patrie. Et le bon Dieu bénisse tous les vrais Congolais ainsi que tous Mengekos pour sa gloire. Lissou, du Colo à Lissou toujours, hein? Check.
Na tondi bino botondi po bozala ke belé, merci na yo Junior Kapaya, merci na Rifle Kisombe. Merci na ba Congolais nyonso ya bonne qualité bozwa ki le bako kolanda biso à travers magazine no soro monité kondimate à travers Tindika télévision. Tozali ensemble toujours bolingo ya Congo na ya bana Congolais na ya ba Congolais ko bossa na ka yango te puisque yango ndezali évangile na biso. Bolingo ya Congo na ya ba Congolais mouvement ezali koya. Alors à propos ya numéro ya Papi Kamwasi, vraiment ba confrère ba to bonne volonté ba to nyoso ba lingakaye azana besoin ya soutien moral, soutien physique et pourquoi pas soutien matériel si possible et bo salele yango et rozala likamwa malamu mingi pona e pe libota na imomba. Alors ozo Papi Kamwasi na 099 93 87 449. On a répété les sous 0, donc plus 243 99 93 87 449. En tout cas, bonjour madame Kamwasi, bonjour solola. Na moment oyo, azana besoin d'assistance na biso. Na mokili mutu parfait azate. Mais tant où il y a pas si il faut tokabola ba pasiona. Kolo akamba bino, akamba pe mabota na bino, les bottes à Papi Kamwasi on a souhaité bango bonne guérison. Tozali ensemble. Na koki ko bossa te prophète Moïse Nyengele place tozali yayo yangwana. Bye bye. American Dream. Dispersion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Ailey Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Lopango elenge. Ozalo bayere elengi tout. Héritage à bano. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Taka Music Band International.